pour la nini olinga ko changer pour la nini olinga tika omela masanga te pour la nini olinga tika ko tonga te pour la nini olinga tika ko finga te pour la nini olinga tika ko sala mabete en général. Azamwana motote o akosangai abongwa ni pete bo awangata nzambe ya le atako bapakola ke mafuta na mosakoli lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétienne, toujours vos amis. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, la vôtre, l'humble sang de Dieu, la princesse de l'Éternel, la députée, la présidente du Parlement céleste, député quoi. Montoyo Azako expérimenté mais chaque jour le colangana éviter et soit bien. Il y a un témoigner, excusez-moi. Témoigner. Mais le temps pour moi de vous dire aussi Jambo Sana, Toto ya Kisangani, Toto ya Beni, Tumishi wa Mungu, partout dans le monde entier, na Pisbino, Shalom, mais ko lingana ba accès na Swahili, na Semaka, Kidoko. Pour les. C'était juste l'ambiance de l'émission pour moi. Je retourne à la régie. Si on peut danser dans le Seigneur, adorer dans le Seigneur, comme on dit, l'heure est déjà arrivée, où le Dieu cherche le vrai adorateur. Croyez-moi que vous serez vraiment bénis, parce qu'aujourd'hui je suis toujours avec la servante de Dieu, le pasteur Néné. Merci. Kasi moko bapisaka na moto yo mingi ngana zima na pesa na masiya wezali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo ozali mpona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya Ok, je suis bel et bien de retour sur ces plateaux. Et je disais tantôt que je suis avec maman Néné, pasteur Néné. Oyo bozo la témoignage naïe na nucilité toujours dans la princesse mais botika na lobaki bolingo na biso na batu ya France ils ont déméré toujours et surtout na bateau surtout baza vraiment dans les 5 continents du monde. En tout cas na évité comment vous remercier mais tika na lobanga na bonjour na maman pasteur shalom nom de Dieu shalom moi makasi bonne santé. Moi, malamu, Nzambe azosalisa. Nzambe azosalisa, pasteur Néné, comment témoignage Isaac s'est déroulé na Katina les Nazaréens? En tout cas, bazo embanga na isenga pe na sepeli. Kozwa ngonga oyo lisusu lelo po na fanda lisusu liboso ya bana Nzambe na tonga lelo. En tout cas, naza na esengo makasi.
ese mwana kokotalisa moto pesa bana nzambe mwambo te pele loba ya moto bana. Nalobi shalom à tout le monde. Bon nyusu bazolanda ngai. O bazolanda lingala bayebi lingala bien nga nazobundana lingala. Mais nalobi shalom nayebi ke esika bozali bozopambwama pe bokoko bakakopambwama na témoignage na opesa bino lelo tokobi lisusu na témoignage penza kokota na muzindo apesi bino shalom bozala tactif penza bolanda ngo malamu mpo eza moma moko malamu kolekata moma mosusu okanisa. Mama na Swahili bande kwa Bukavu, est-ce que vous confirmez que vous êtes à Bukavu? Toza na Bukavu. Abo toza na la botte ndebo nene kala. Bato baebi Bukavu malamu. Baebi na la botte face à face na la police toza na Bukavu penza. Na moi Swahili pour ba confirmer maman nene. Na bambia shalom. Mi e pasteur nene Abigail. Kwenye mko nanifata mimi na watoto wa mingi sana. Mino zapata bahati ya bengi bananifamia mama pasteur Seba kwenye muko na basalimia sana kote kwenye muko mimi najua watoto ya Bukavu na kuwaka partout na mimi najua fasi yote biko na bambia yambo na shalom sana. Na shalom sana, mais aussi shalom sana. Maman tokota na vivi ya témoignage na biso, to bandaki koloba lolenge nini ko sala ki accident bato balandaki ote na zoki mamomba ko récupérer bango. Maman nene pasteur nena sa ki accident ya makasi, imemaki ti akota koma, akota ki koma liboso abimaki. Toujours quand on met hôpital wana à côté deuxième coma bisika wapi akenda komimona azana aéroport pour que a voyager wana je pense que zakili wana est déjà parce que ce qu'a voyager qui alinga ko kufa déjà mais kuna esala ki que maman nene obozomona azala ki na cachette donc balbia frauda ki visa ezala ki te na passeport na billet na voilà alors fabatina ki pa ya moto apesaka visa donc liloba suka ninge maman nena banda ko lobeuta ke pa ya nzambe ye wana ndaza na visa ya koloba pona vie na yo ata babengi yo lelo mokufi yeba ke mkolo azana liloba suka tozolanda biso na meto hôpital yeba ke nkolo azana liloba suka eza batute ata bandoki bazana liloba te ata basangani eza nkolo Yesu Kristo akomaki kuna nde babandi kosolola na muto akopesa visa zo ko faire convaincre yeke a frauder maman nene pas zo convaincre muto wana ke a frauder te akota ki nesika wana na ya solo faut à voyager mais bref na nyonso wana maman mutua maman nena kutena ye azo ebisa yeke nazo ko prouver que au frauder take ko zo livre pour na ko ba ke livre de vie ezala ke pa nkolo Yesu ala kisi yeke kombo na yo awa ezati na batu fale ba voyager to pe na sens mususu to koloba ke na batu o fale ba kufa lelo yo ozali permis to kufa lelo oza permis te ke tozwa molimo na yo lelo donc maman nene basuki na mutu ana kolobete il fallait que maman nene azotuna mutu ana azotuna bi soki okomi awa eza juste pour na likambo moko sali esepelisaki ngai te bongo te maman nene bongo likambo moko salaki esepelisi ngai te likambo ngo maman nene asalaki ezalaki nini yango nde place tozali maman nene maloba o mboka yo zonga mo sima qu'est-ce que bana na nzambe bayeba likambo o salaki obandaki déjà koloba mais zonga mo maloba mboka yo eba moto alingaki apesa nga visa alobi ngai nazaki na yo bitumba nyonso na bundi nalingaki te balonga yo me nasepelaki te likambo osalaki nde akomi koexplike ngai ayebisi ngai yango nde okokende te il faut orachete molimo obungisaki ozonga ko sikoyo ozotuna soki eloko nini nasalaki nde place tosukaki wana osolobaki na yango tosukaki bisika wapi muto okutanaki na tia visa aboyi kotia visa soko komi awa eza mpona likambo moko osalaki likambo mama nene asalaki ezalaki nini asi alobaki yango ezalaki ya kokende kosala donc faux témoignage par rapport ya ndeko na ye moko pasteur parce que mama nene avoyageaki kuna place avoyageaki na bunya asaki musala nzambe kitoko na bobangi nzambe nyonso ya ndenge kaka mesanaki mais coïncidaki ntango alingi azonga pour comprendre parce que maman nene azo kotémoigner kana bolingo nzambe azana na terre ya convalescence et puis de deux moi ma mémoire eza un peu
ko kima mukia parce que azana na temps en convalescence nde yango nazo sungaye. Donc maman nene akenda ki ko sala avant azonga na veille ya ko retourner na Bukavu place azalaka azaki déjà na billet na ye na maboko siko ndeko moko pasteur na Bunia kuna ayeba ni pe na Bunia azape na ba chaîne ya télévision akenda ki nzambe pa zaraina ba miracle makasi to nzambe ni to tiena point d'interrogation boko yeba yango akenda ko kutana mama nene boyete mama nene akenda ko kutana mama nene bisiko epesa mama nene passe mingi so bomoni atikali kimia boy eza mabanzo a raisonner mkolo wana. Donc ayeko kutana mama nene pasteur nene muninga nene yazaki mwa mobile ayeko kutana mama pasteur ya mwasi pona ko que mama ndenge zana na Bunia abazondi mangate na posa bandi mangai. Donc balobaka ki ba miracle na sala ka eza kiss yango na lingi yo ya l'église au témoigner parce que na kopesa yo dimanche oyo ngam na koteya mais yo muto ko témoigner ngai o sokola ngani ba kino balobaka salité nyo so nzoto esila par après ngana kopesa yo kokobanda maté ya mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maman aliaki cop na ndeko pasteur pour que maman qui ne témoigner l'église. Sans plus tarder, je le fais pas les habitudes dans la cousin la boy. Je le fais bien aimé dans le Seigneur parce qu'il faut comprendre dans c'était maman zanata en convalescence azo kokolo bebelete et puis de deux yebilinga la penza bien tazo ça l'effort parce que ça évangéliste tambola kanpe partout dans la province dans la ville yango zo mo lingalo na Kinshasa et puis de trois mémoire eza ko vanda penza à l'aise nante au monde tant ko lo yesu abiki soza réellement libéré mais moi ba nzoto eza na ba caprice na yango c'est sa maman to suki o lekop zongela bana na nzambe e mataki on a cher dimanche wana pona ko sokola muninga na pasteur sokola inana. Et dimanche na ye na sali plus que 40 minutes ya ko sokola ouais et pour le bapon na esute ko ezaki copie na ezaki copie oui pour ezaki prédication te ke na zuna mabolongo message te na telemi na sokoli e penza na lobby ata 40 minutes na lobby aza mosali ya nzambe batu nyoso bazawa bafandi esika ya malamu na komi ko critiquer l'église mosusu la zola qui s'aba mona parole na lobby bible lobby a ko témoigner parce que éviter n'est pas des prodiges et des miracles mutu asalere kolongwa wate abunya bazana sima mingi baibi skezamba saka miracle te en tout cas za mosa en tout cas à bref na témoigner 40 minutes nazo sokola na lo bako sokola merci makabwele kaki wana dimanche siko a présenter nga dimanche encore le bina ko banda mosala mercredi dimanche on est à 40 minutes ya ko témoigner kaka na yambaki ya solo pe na yambaki na Bukavu na lobi ata 40 minutes. Maman ya mboto kende to zonga na témoignage na yo pour promettre ki yo que okobanda séminaire siko na kobanda mercredi yemo ka ozwa billet na yo en charge. Oui même njoka no zaki na billet maman ebela ba to za na temps yo makambo témoigner zo salem ba te belé au mona amati na cher ba yo kana pasteur akomi koloba ebele pe bazo témoigner ba pasteur na bango na lokuta ote pasteur nanga o mona pe muninga zo ke no témoigner muninga na ena mabe. Mais parfois na ignorance musu pa ebi ke muninga na ngasa na mabe mais ok témoigner musu pa ebi ke pasteur na muninga pasteur azana mabe mais andi ba ke témoigner na kombo ya Yesu au conseil yo ko pesa na quelques minutes nga conseil na ko pesa na batu nyoso na basali ya nzambe oku na ko kikoloba penza eza malamu te ndenge ba ebisaki ngawa na balobi mutu alinga pesa nga visa wana apesi nga passage biblique na Isaïe 5 verset 20. Alors, malheur à celui qui dit le mal et le bien, et le bien et le mal, et qui change l'amertume à douceur, et la douceur à l'amertume. Donc, ça m'a bien mingi, ceux qui m'ont bisio, oyebi, témoignage à moutou, ou bien oyebi, te témoigner, ma cambo, oyebi, te pon, zambe, Bible, c'est lui qui sont de l'équerre et les ré, oyebi, moutou, penza, et zalin zambe, et Bible, c'est témoignage, il y a un zambe, zadi, kolona, témoignage à bateau. Donc on peut témoigner mutu mais munzambe nda yebi mutu penza nda Bible ce ko lobake témoignage ya nzambe eza likolo na témoignage ya bato lokola ngana telemaki na témoignage lokola pop nenga isaki ngai mais au faux penza nzambe nda banda ko yebaye ngana ikalisa kana témoigner mais au faux dike nzambe nda lobaka nde côté na zo pesa ba ndeko na ngai basali mosusu soki oza na voyage ozo ki mosala
ndenge nasalaki te po ememelaki ngambo mpenza. Donc balobaka moto ndenge nzambe adengi mais en général eza mabe soki otelemi mpona nkombo ya nzambe telema oyo molimo kaka yebisi oloba koloba te mpo moto apesi yo kope alobi akomina kozwa acharge ubie esalelanga moto atémoignaka moto ata mosali eza moto yo moko bizaleli na yo ekotémoigne yo ndenge wana azoyebisa bato soki oza évangéliste otambolaka na évangile soki oza paster makambo wana eza liseki te nazoyebisa bino franchement liseki te ntango mosusu bomonaki foto wana kutu foto bobonaki eza ya bien eza après baintervention ya 5 opération mais ya solo mpenza nzambe asepelaka na makambo wana te mpo bible eza koloba cet esprit nde ayebi besoin soki otelemi na chair bible elobi botuna te bokoloba nini nga moko na kotia maloba donc cet esprit nde apesaka maloba koloba kolandana na besoin ya lingomba mais mikolo oyo makambo nasalaki nazali moto ya liboso te ezosalema mpe ezosalema comme conseil oyo eza mwana nzambe mpenza kosala ndenge nasalaki te eza lokola nazotubela naloba ndenge mosusu eza kotubela eza kokorige soki okoyoka oyoka mais kosalaka bongo te betaka mabolongo cet esprit aza wana ayebi besoin ya bana na ya kopesa parole kopona eza mabe mpenza kotémoigne moto eza mabe ata katikati na biso bandimi kotémoigne moninga na yo te mpo molimo mosantu nde ayebi moninga na yo. Merci maman, c'est très clair. Donc ils appellent maman Tozo. Donc c'est que maman Batouandako qui met l'église, Babandako le si j'ai bien compris, et Bazaki n'a raison. Pour ce Bazaki n'a raison, t'es moutona n'inga à interpeller Makamwana te. Bon batu bazalaki bakimaki église batu bazalaki mais ba témoignage nde batamboli na bunya mbombiba. C'est que batu bandako témoigner bandako loba na ba ma solo. Wana sikoyo. Wana na koyeba ko juger penza te mais ndenge komelaki ngandi ngona zo témoigner. Mais maman tozo beta calcul parce que yo na mono lem sozo ko banga makambo tozo banga te. Mais au moins que soki azalaki bongote et que mosala nzambe azalaki juste par rapport ya makambo bat bazolo belé mutu ana aboya ko peso visa alobi no boy a pinir yo parce que OK koloba ko sokola nekono na makambo lokuta si j'ai bien compris donc au témoigner lokuta ya makambo yo yebite nzoka ni makambo wana bat bazolo koloba pona na ville ndenge panzani e makambo solo yo sako tu na nzambe osali pozwa billet pesa la Jacob. C'est ça, c'était juste l'ambiance de l'émission. Vous comprenez, maman, Zani fait la réserve parce que à Boy, na ba pasteur Abunya, ba ya côté les mélaillés. La banque est le côté. Au banque attends la banque est le côté pour mutona Boy ko pesa nga visa et bisinga ko banque est le côté. Ko banque te mutawaza na makoki ya koboma nzoto. Na atuka na zana bobangi te po soki mutwana soki ezaka nzambe te mbele na zakte. Umekufi. Mbele na zaki kutu te. Akufa ki déjà. Akufa ki na ngai. Ça va na nzambe te na songa ki atuka pona ko banga na so bange le côté. Mais ndenge ni ba msupe basala ngo mama nene pasteur nene ba kufa na bango pété ndenge yo kaka tiko tat na ko sala na film au sali dimanche au banda matin à mercredi on attend nzamba frapper yo al boy kutozo nga deuxième fois na cher wa oyebi maman batu ba keseni appela batu ça différent côté ata na Israël et banda kotika nzambe et musuna be banda ko zwata abeti bango pa bazongela e batu ba keseni mama mutu na mutu ndenge azana jes na nzambe amen amen mutu moso okokyo sala eloko omoni muso sala eloko azane kaka bien pe bible soko loba o ngana lingi ba ona lingi na zongela ka bango na betaka donc nga c'est-à-dire nga naza o nzambe ya lingi ezaka pona sala ki boepo moso okokyo sala boya zane ka kimia c'est-à-dire nzambe okipeni makamune et azo kipeni ete mais bible so loba ni eso loba o ba o ya ngai na beta kapona zongisa bango poko beta pona ko bomate mais pona zongisa bango nzambe a permettre kite na kufa mais abeta ki muke po le nona zo témoignage o témoignage ça il saba mosusu ta mosu ba o ya nzambe pe bazo sala lokola na sala ki bazali o nzambe alingi bazonga amen amen même soupe bazo beta bango mais bazo lingotika tempo frappana ba mona eza mukenzo kandi nzambe bazo banda no malembe Tim kola obeto makasi oya o témoigner le maman nene toleki maman nene aussi ici ko témoigner dimanche wana ozongi mercredi d'accident sko wana muto wana zo ebiso makambo o salaki et yano nayo tozongi sko kuna la société poto tika ki okunati na muto wana ozonga ka po ebisa biso punition oyo muto wana
on va faire betelo visa caché abanda ko biso pourquoi okomi wana siko tozongela yi sima ko biso makambu mbeba oyo salaki continuer le solo lilobano ezalaki nini pa inaye to pe le solo continuer ki ndenge nini era ebisinga wana sikonde nakota na message ba pesa kingai era ebisinga boye alobi na saki na yo okokendete okindo zongisa ko bongisa makambo yo bebisaki de alobi okozonga te wana na banzi mikolana na ebisi bango net bayaki na livre balobi liste na liste ya ba voyageur ya lelo osaki te na banzi wana na loba solo baki na sina lobi liste na liste ya lelo yo nikombona ezate era ayebisinga boye na bundela kiyo nokozonga nde wana komi kopesa nga ba message alobi okokendete akomi kotuna nga lisusu makambo mosala bataki osala nde bataki obisa bino mikolo wana nayebi te soki nalobaki mpo naza na mwa trou ya mémoire makasi ayebisinga alobi napesaki yo mosala ngo otikaka mpo na nini yona mataki obisa bandeko na ngai soki oza mosali ele obongoli motema soki nzambe apesi yo mosala soki osondoli yango soki otiki nzoka nde ezaka lokola nyongo po liboso ya nzambe natambolaka na baevangile biosi nayebi eza mosala me nazaki na mosala bandaki osala na bongoli motema nazekaka na mwana moko na mibale mpe na bandaki okende na bahôpital nabondeli mpo na bamalade nde ezaki mosala na ngai nakotelema retestration neti mikolo eze okende mpe na ye kotika mosala wana ya kokende na bahôpital moto ya visa atuni nga alobi mosala napesaki yo ya kokende na bahôpital mpo ni otikaki atuni nga wana apesi nga lisusu atuni nga mpo na makambo ya kotelema intercession alobi cuisine wana cuisine donc intercession nde azorapelinga mpo nini otikaki ayebisi nga okobanda mosala wana awa yango nde na hôpital nde nazalaki mpe ya solo nabandaki mosala wana donc il faut kosala nzambe na condition ya malamu nga ezaki punition nayebi te soki nzambe atambolaka na bato nyonso ndenge wana anayebisaki nzambe pardon mpo okoki oboma mutu nyonso okoboma ata ngai donc nabandi mosala na hôpital na so etasifi nga moko nano nazotelema natelemi nano te basinga ezokanga nano mashware nyonso donc na eta moko ya faiblesse mpenza bazotambwisa nga na velo nde nakotaka na basale na nani sweta sifi na bondeli naye kobondela papa moko David aza na Lubumbashi pour le moment azwaki mpe lobiko nde ayebisinga okozonga te okobanda mosala awa okozonga te abengi oyo abandaki otelema wana alobi afongoli poto nde akomi kopesa nga nano message sikoyo nayebi te soki nakota mbala moko na bamessage bapesaki nga oyo nde eza ya motuwa mingi ozetumisa nga mpo eza message il faut na transmettre yango. Merci maman Nene, pasteur Nene okota na message me mituna nde ezozala nge ebele ntango mutu wana oyo yo na kati ya koma bozosolola na mutu wana oyo fala pesa caché alobi na yo ozobanda oboyaki koteya na l'église ozobanda ngo awa nzoka nde yo pozalaki na kati ka hôpital naza na hôpital na kati na hôpital koteya te mosala kokende osambela bato malade nde mosala bandaki kosala ndio balosa totika nanu explication ya message loba nanu ntango bokati kosolola ne directement bandaki oteya to ozalaki ozonga nanu nzoto ezwa nanu mwa élan parce que ozalaki na koma kobosana te mama Nene après kozwa message wana mpo nasali na hôpital 5 mois après kozwa message wana akotaki na mosala mbala moko te mpo nazalaki natelemi nano te nazelaki na se rétablir moke nde nabandi mosala kaka na hôpital wana ezaka nazwi kaka lelo nabimi na koma na message na bandi te nazalaki na makati ata kotelema te nafandaki ata 1 mois plus 2 mois mama Nene yebisa bandeko baolanda yo munokoka oyo kendaki kosokola mutu nzamba bandena ko frapper yo parce que ozana ba punition ozaki na makambo nzamba nzamba zomela tu na comprendre ya liboso okata na intercession avant da kimia lobela na banda ko telemela nde mena datika mena sambela kaka ya ko kende ko bonela ba maladie okata ezali parce que ozaki grade ya ki pasteur te ya okata bon ngai nakanisa kinyo seza mosala po ça fait presque 8 ans na fanda kapenza te akoma kotambola na
sambela kokata ne kotele malande na tikaki na lobi bana bazali nazana bagaso na nga bakoli bazotele mela ba jeune bazali na kataki yo ya kotele na kokamba intercession na tikaki mais nyonso na kola baneka ko mela zolo banete mais na moni ba punition na makambo ekomela kiyo machwa nyonso broyer ka ndenge ngolo ba broyer zameza zoto oye banaki ko keboya ki kokota ba suna bopito ko kende ko sambela ba opito broyer nzamba bukiango mingi awa kaka mingi mutu broyer kwa nika ba buko broyer munako si munako ndekenda ko chocolat. Merci, c'est l'ambiance de l'émission. Donc, on a directement le message qu'on a fait qui est pour la pasteur. Ah, mon oncle, c'est comment? Mais mon oncle, c'est zone. Au moins, une différence qui n'a commis bien par rapport à la photo. Nazakinde, Naibisa Oteneni, Lokola Nyama. Mon oncle, Zongi, ah, Nyoso, pour Tala. Au moins, cicatrice, donc, ezaki makasi côté ezaki côté ezongi na komi kosonga mais est-ce que nzambe ba ko broyer mutu moko tazoke ngocha munoko na mambo lokuta aka suke kana yo sine na pesa ki bango kose bao ya nzambe soki akobi kan etali yeka mais ezaka pwamba nzambe soki singa ezana tina mais ngolo babeke teke mutu nyoso to ozongisa ka ebongo ba ko ba osala yango ko keno ko témoigner mambo lokuta siko ngwe batika kisoko komi na ne mama na koma kinzamba zaka obligé ozongisa musupe okay bon okay libela ya mote ça dépend na nzambe mais za mabe bayo kaka kose za mabe nzambe asepela kana ngote to continue vivre ya makambo nzamba ebisa kiyo ba message ezani message ya pesa kinga ebisi ngai premier message nanu ya batu nyoso ebisi nga okokende tozana Bukavu tozana ba wenzi soki 4 ya munene ayibisinga okokende ko racheter ba âme donc kaka na bunya wana te mais tangelinga kombo ya bazandu misato awo ba bana Bukavu bazawa ba yebi bazandu yango moko na ville kaka na biso awa na bingi na feu rouge alobi okokende na feu rouge na zandu ya feu rouge naza ka mote ya bazandu te okende na feu rouge okokende na marché ya Kadutu nde marché munene na Bukavu okokende na marché ya Mashidi na sima général wana okokende na ba église ndazo tinanga wana okende na ba église okepe na les nazaréens sini yango naza esiko na Nazareth okende esika nyoso mais ayebisinga natindi yo batu nyoso te bakoyoka yo mais nazana ba oya ngai o esika natindi yo banga o ba oya nga baza wana o bazaki na kati ya maboko na nga na patirage na nga ba milongo sanga wana webi nga balongwa babunga nzela mais bazaki na maboko bakoma bankoi bazaki ba meme natindi yo batu nyoso bakoyoka te natindi na batu wana nde akomi koyebisanga apesika message 4 message ya liboso message ya liboso apesaki nga alobi okendo loba okendo kolo eza message ko bientôt je reviens bientôt je reviens makambo bientôt je reviens bato balobaka esi umela kala mais Pierre ezoloba ni alobi nzambe soki azofanda azokoizeka patience po alingi mutu moko te abunga mais bientôt il revient message ayebisaki nga bientôt je reviens avec les rétributions dans ma main kende bisa bango oyo nyonso azaki na maboko na nga amilongoli azonga oyo nyonso atikaki mosala azongela mosala mpo nazoya kofuta mutu na mutu na misala na ye de premier message wana ozoyoka très bien nde ayebisi ngai wana bientôt je reviens kende bisa o bamilongo na maboko na nga bazonga baoya ngai bango nyonso nde bakoyoka yo te me nazoya oyo atikaki mosala azongela mosala na ye soki neti ngasi na bando kosala mosala akendeka esika na tei
namoni ba miracle basi baboti ba série baboti c'est ça mosala kaka nzambe mais nzambe ko réclamer ka mosala na bandaki nango oya kende hôpital oya ko telme intercession donc mosala nyonso ya nzambe osoki nzambe ati eloko na pas nzambe ba mataka grade temba ma soki mosala nzambe abengaki yo ta mutu moso mona nzambe abenga ta moso zo torchonner église et ta moso komi mombongo tiki soka nde eza nyongo pona banda ko sala quand même na voyage pour l'évangile mais ba ko zo kisanga na mosala na banda ko sala soki verset ka passé ozo mona donc aibisinga mutu na mutu asala mosala oya bengela ki bientôt azozonga aibisinga juste lobi yebisa bango na dingana lo banima le bata na français ata na swahili ba interpréter mchafu aendelee kuwa mchafu uzoka mutu ya sate ako bakosala kasa basumbu naye oya akolinga kosala kobanga nzambe abanga nzambe oya kolinga a continuer na mabena a continuer mais ayebaka les jours d'éternel eza pene bientôt azokozonga des acquis dans nzamba kangani mutu krakata biteke passer na kangi yo krak donc quand on va que je placer devant vous deux chemins c'est à vous de choisir abandela on se pas na bi kwa ni masumu alingi ko bina alingi ko mela na yo on pas alingi ko tika ka ko banga nzambe ko tamwa na bosembo sala pali ko simba kisi sala na yo mais oyebake bientôt il revient avec le salaire d'assemé atikeli biso liberté totale si liberté alobi oyo alingi asala kaka po bato baza na lisusu na matoi te yango atikeli liberté mpona mwana nzambe osi ayebi liloba nzambe obimi na kati ya nzambe donc bapesi yo liberté eza lokola mwana mikolo nyonso bazoyebisa yo kosala boye te ozosala kokoma butu te okomi finalement parole lembaka loba sala ndenge olingi sala ndenge olingi eza vi na yo yango déjà qui premier message deuxième message et puis pour tina pardon alors eloko nyonso ekoki osalema yawo ezala mabe ezala malamu ekoki okomela mutu te ou bien mwana nzambe ekoki okomela mutu te soki nzambe apermettre te yango nde tina sokisaki alobi malgré oza na billet mais oza na visa te donc ndena lobaki la fois passée na lobi mutu osilikela mutu te mutu songolo ndo ya bomelinga mwana na kodimbisaka ete na kosala boye te na kolimbisaka ete nzambe aboyi makambo wana po et ça soit le mal et le bien nyonso soki esalemi donc autorisation nzambe ezalaki mpo ngai kolanda na témoignage na ngai na ndoto nalotaka na bandaki okimisa ngai na bato mabe donc ezalaki ngonga ya nzambe te yango nde na bandako loba lisusu nalobi soki ozosambela makila ya nzambe protéger ndako mais kobosalaka te et protéger ton esprit ton âme eza nécessaire et protéger ezipa taloba eza très nécessaire kaka nzoto po nzoto ekoki okufa nde ayebisanga mpona liwa ya liboso nde ya nzoto mais eza deuxième liwa ezali nde kokufa donc mutu aperdre nzela mpenza ayoko bana deuxième likambo pardon likambo ya pardon alobi to ndimeli nzambe Bible ezoloba elobi moi mon père et le Saint-Esprit tokoya tokohabite na kati na bino nde azoloba sikoyo esika nini ngai na kohabite yebisa bana na ngai nyonso oyo akangela moninga naye na kati ya prison ya motema motema nde yoka nzambe alobi eza na kati ya motema osambelaka motema onesio kaka motema esprit sikoyo bakanga bato bakanga baninga okolimbisaka te alobi soki olimbisi te oza na esika na lola te mpo bolimbisi donc soki olimbisi te c'est-à-dire oza na bolingo te mais bible ezoloba na bible bazokoloba ke quand il y a l'amour il y a le pardon mais sikoyo lelo tozala kolimbisa te mpo amour mpe ezali te soki amour ezali te lola mwa tokota eza te makambo balebisaki na mpona pardon na message onkolo apesaki ye après kokotani na koma kokufa nde akendaki baboyo opesa visa nde azobetela biso deuxième bapesaki ye makambo 4
abeti ya liboso ezalaki la repentance parce que Jésus revient bientôt. Yami balé ezali sur le pardon. Maman Nene tozomona bato koyinana avant toleka na troisième partie na peut-être okoleka tozana liloba mosusu akoloma. En tout cas pour la deuxième partie wana pour na pardon ce qui nous a bien lobaki pour ayebaki nazosonga na mokili oyo eza eloko efandi penza si ekota boina ekota tina ba église ekota tina ba église le zoka moi batu bazopesa ata ba poison na chair ata na cette scène ezomona ce qui est pas mosusu te mais sika mingi ekoma boy mutoko kioli epa ya moninga te pona kobanga donc koina wana na ebiti soki biso par exemple basali biso moko tozo inana Yesu azoloba po bayeba ke boza ba disciple na ngai bolingana nanu mais le lozo kuta ba pasteur ya communauté boye communauté ten bas ata église moko basa azokangela moninga kanda bazoloba te ou bien montu susu za na croisade akopekisa ta bakendimi nae alobi mutu akokende kuna na koexcommunier omoni boyini ekoti nde na bana ya nzambe na basali ya nzambe na bana ya nzambe ntina leta mama bible ezokoloba makambo na biso totika bato ya mokili bakata te mais lelo ozokuta na batribunal bapase na bapaster mpo na nini mpo azangi kolimbisa moninga akomi ntina parke bo parke bandakala bajuge bazangi toboyi te mais bible elobi makambo na biso esilaka nano na kati na biso na lingomba mais lelo ozokuta na parke basali bazokende kosambisa na kuna bamusu makambo ya lokuta afundi moninga makambo ya lokuta musu azaka na lokoso na aza na lokoso soki ya ou bien aza jaloux na esika ou bien poste ya moninga donc okuti boyini wana ekoti tina église ko biso bato ya libanda bakoyeba ndenge nini toza batoma ou bien biso bapase soki toza na koyinana siko bandimi tokolakisa bango bolinga ngo ndenge nini mais maman Nene est-ce que na kati yo malvate limbisa est-ce que kozala pe mayele mutu so abiki na ina na ngaite menaza mayele nazaka musika na ye ngabona nga ba problème est-ce que za mabe wana to chanka mtakoza tike na ngana mayele na lingi na ba problème te na opese mbote te po ya za problématique na makamne pe na okena ngate est-ce que ça malamu vraiment mais bible ezolobani elobi l'amour bani la crête ce que olobika na séparé na mutu donc wana olimbisi na nute ozana bolingo te la parole déclare que la bolingo ezo boma crête donc olobi na séparé na wana lokuta na kati ya motema no faute toke oyebi ke olimbisi na nute sikoyo azibisa bana nzambe makambo ya pardon na bandeko soki biso na biso toyebi ko pardonner te tokolakisa bandimi pardon ya ndenge nini soki bandimi bazo découvrir et ya ça ne va pas katikati na biso wana na chair bongo na se tokolakisa lisusu bolingo ou bien pardon en tout cas nazo conseiller bana nzambe esika nyonso bazali na batumishi ba serviteur en tout cas dilobeza koloba alobi ndenge nokoloba na lingi olingi nzambe nazosalela nzambe na lingi nzambe nzambe azobona ndenge nokoloba olingi nga mutu nga nzambe ozomona te oyini moningo ozomona bible eboyi mais tomikosa te ke nalingi nzambe nazosalela nzambe aussi loto oza na baennemi mwana nzambe akoyoza na baennemi te mais maman Nene pasteur Nene ozoloba ngo po yo mutasali na mabe moko ya makasi te mutu moko mpenza bomeli yo mpenza mobali abotola mobali eza mpe na makambo olimbisa mama Nene eza na makambo omona mpenake baparent na bakufaka parce que tozomona bahaine wana ekoti meme ata na makambo ya bikolo omona mutu mpenza azwi nzete parce que yabomaka ndeko na ngai na munduki yabomaka mboka na biso na boye na village na biso bango basalaka biso boye eya na baethnie komi ntina baethnie po est ce que eza na baniveau ya makambo mutu akolimbisa mpe mosu akoki olimbisa te mpo eza motema ya salo eza motema mama eza problème ya koyeba nzambe wana nazokoloba surtout mpona bana nzambe mwana nzambe eloko moko te eza makasi na eloko moko te okoki oloba nakolimbisa te nayebisaki bino paravant ke ça soit le bien le mal ekoki osalema te soki nzambe apesi signature te moto aza na makambo ya suka na visa eza kaka nzambe soki oyebi ndenge wana okolimbisa kaka
nous avons utilisé kaka mutu lokola canal mais moment ekokaki yango nde nalobaki auparavant que ça soit les mal et les bien oyo ekoki okomela yo na kati ya vie na yo yebaki nzambe a permettre wana ezaki kaka po a utiliser mosusu lokola kaka po makambo mutu akoki olimbisa na mokili eza te soki oza mwana nzambe okotia bare mpona kolimbisa te bible yesu apesaki biso badisciple batudie lakisa biso ndenge ya koprie notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres ceux qui nous ont offensés. Donc makambo koloba limite ya ko pardon ngai penza na ebite na ebike mutu akoki olimisa makambo nyonso akoki olimisa mpo nzambe mpe alimisaka biso makambo nyonso. Pasteur nene na nina tulu mutu nale nkola zoloba na yo makambo ya pardon. Est-ce que ezalaki mpo ozalaki na ennemi te étant pasteur ozalaki na binemi to alobaki na yango parce que ayebaki ke yoza mutakanda c'est le caractère na yo kene pe oteyaka makambo ezalaka epai na yo pa bandeko misusu mpo nani kaka nzambe mpona yo mpo alobela makambo pardon c'est que yo mpo andako koyina bato mama nene temps pasteur oyebi nzambe alingaki message wana ekomela mokili mobimba ya pardon mais naza mpenza mutu nyonso aza na bolembu na ye me ngai nzambe asalanga ngolu na seva te ata yene nateyaka neglise na lobaka nazalaka na esika ya kofandisa mutu na motema te nakoki osilika bible elobi okoki osilika me kosilika yango eleka journée mobimba te mpo soki eleki journée ekomi sanza na kati ya kosilika wana nde boyina ebimaka okoki osilika oza mutu te me kotia kanda kosilika na kolimbisaka ye eza différent na mutu nyonso okoki osilika mais di bible eza korekomande biso tosala péché te mais soki kosilika ebendi koyina ekomi déjà péché mpo soki obomi nanu mutu te donc ozwi nanu occasion te na kati ya kosilika na kati ya koyina nde nzela ya kopesa na bapoison mais koki osilika mais kosilika ebota péché te ebota péché yango nini eza lisuku sikoyo koyina eza différence ya kosilika na koyina. Merci ko silika na koyina nde tolobaka ke ko mécontentement olakisi mécontentement na likambo x to y mais okangi na mutu kanda te la olobi silika wana. Merci beaucoup mama nene to komi ko chite otikali na de makambo oyo folo bela bana nzambe etikali de na bapa mosusu eza ba message ya ba pasteur. Ok, maman nene tozokoba toujours na témoignage na biso to na banjo expliquer très bien ko inaneza mabe ba ngola ipsakio ba to basenga na ba pardon ya liboso ezake azo ya message ya boye inae ya mibale ba to basenga na ba pardon ata mutabomela mutu ata mutazoela mobali ata mutasala ni ya idi ba lopango. Donc ba to se réconcilier. Comment est-ce que ba ko se réconcilier? Kosenga pardon eza moi kilo à maman nene yoza et pasteur comment mutako ko kosenga mninga na pardon abomela ye mais kana ko expliquer na musi kosenga pardon ndenge na bandako ibisayo eza pe niveau moko il faut zala mwana nzambe pe ozala na ma na molimo kolo lisungi ya molimo ya kolo wana soki osala lisungi na molimo ya kolo okomona eza penza makasi te pe pardon ekeseni mama mutu mosusu okoki ozala osengi boye limbisanga te olobi na monoko te me na kati ya motema na olobi na limbisi ye pe omoni obimisi na kati ya prison kolo alobaki mutu mosusu aza okoki olimbisa ata soki oyebisi ye te na me na kati ya motema na oyoki penza mutu wana aza lisusu mikumba na kati ya motema na ngai te wana eza pe pardon esengeli kaka te edoloba c'est Stéphanie limbisanga oyo ezali c'est mieux mais na deuxième phase ya pardon okoki olimbisa mutu soki omoni soki nalandi ekosala mikakata okoki olimbisa ye mais problème sikoyo yo soki opardonne mutu il faut satir penza mutu wana afandi so na motema na nga te. Merci beaucoup. Problème ezaki oyo kapena ke kimi ekoti na motema. Troisième partie baibisa ki nini maman nene? Troisième message. Na troisième message ezaki nde mituna.
alobina na tuna nde mituna esika na kokoma soki l'église soki na ezaki lokola mituna ayebisi nga bo alobi mpona nini eza mituna mpona nini deja eza mituna mpona nini tuna bana na nga mpona nini bazwi ngolu ya kofanda na se ya makolo na ngai ya kokota na balingomba esika bazoyoka liloba bazwi ngolu wana mpo ngolu wana epesami na bato nyonso te me na bendi bango esika bazalaki bazwi ngolu ya kokota esika bakoyoka liloba na nga me mpona nini bazokokota mpe bazokozela liwa ya mibale ndenge ayebisi nga alobi soki moto akufi mpona tuni liwa ya mibale nde nini azoyebisa nga eza lolenge mibale ya liwa ya liboso ebangisa yo te nde esika ayebisaki ngai kobanga te moto aza na makoki ya koboma kaka nzoto nde liwa ya liboso mpe natuni liwa ya mibale nde koloba nini liwa ezaka mibale alobi liwa eza mibale liwa ya liboso ebanda kolengisa bino te yo mpe obanga te moto aza na makoki ya kofere akotiso na liwa ya liboso mpo nsima ya liwa ya liboso eza résurrection ezali donc liwa ya mibale nde asosolelinga alobi na tuna mpona nini yo mwana nzambe ozwi ngolu ya kokota na baeglise ozwi ngolu ya koyoka liloba ya nzambe mpo bible eza koloba elobi oyo ngolu oyo bamosusu baza prive na yango me yo nzambe apesi yo ngolu oyeba ye eza ngolu mpo bamosusu bakoki olinga bazala lokola ngai bazala lokola yo mwana moke Stéphanie boye oza na mikumba ya nzambe bazokoka te alobi oyo ezaki kashe mpona baintelligent mpona basage na revele yango na bana moke lokola biso ata naza mokolo bona age me yesu alobi bana moke oyo andimeli yesu esengeli ezala lokola mwana moke nde alobi natuna nde nazoloba bituna mpona nini okoki ozwa ngolu okoti na eglize ofandi na eglize ozoyoka mikolo nyonso mateya nalobaka eglize eza esika ya réparation eza lokola atelier ya réparation esika ndenge aloyebisaki nga alobi eglize toza na eglize mpona préparation ozokanga mama très bien mpona préparation siko mpona nini biso tozwi ngolu oki ozwa ngolu okoti eglize oyoka parole mais ozozela liwa ya mibale donc okotaki oza moyibi ofandi 10 ans 5 ans oza kaka wana oye kokufa kifo liwa ya liboso tokoki kotokundi onde liwa ya liboso liwa ya mibale mpe ezozela ye mpona nini nde ezaki mituna alobi mpona nini tozozela liwa ya mibale nde ere na tuni ya sosolelinga ayesi liwa ya mibale nde lekobungisa molimo ya loto ebomo ya seko obungisa donc ofandi na eglize ozoyoka lisumu boye eza lisumu koyina eza lisumu ekobo eza lisumu kundoeza lisumu oza kaka wana oyokaka liloba me liloba yango ezosalisa yo na repatase ochange te mpona nini sikoyo azotuna mpona nini alobi kende bisa yango esalaka mawa mpo ngolo bazwi bamosusu mpe bazoluka bazwa ngo te mpona nini bazwa liwa ya mibale donc kose perde nde boye komibongisa bazalaka te eglise mpe baza na makolo ya nkolo ezaki bituna ya mibale nano wana ya misato ezaki message mpona nini eza motuna oyo batindi batuna yo parceke mama mwa lingala eza epasi balobi batuna yo nkola tuni mama bikende kotuna motuna mpona nini biso bato tozwi ngolu ya kokota na kati na eglise tozoloba bapagano bazomela masanga boye na boye bao bazwi ngolu wana te me ngai na yo na mama tozwi ngolu ya kokota na eglise bazoteya liloba me tozosabote liloba wana totingami kaka na mabe nzokani mabe oyo totingami nango ekomema biso na kufa ya mibale eza ke okomona yesu te
okomona lola te onkolo ake kobongisa sika yo komona ngote olingi bolamu wana te molingi liwa ya mibale oyo kokutela yo na lifelo pona nini parce que balobi ke première tour nkolo akoya kozwa église deuxième tour yo linga makambo ya dei okolinga makambo échec motuni yango wana epesameli yo mama question mosusu batunaki ezali ezaki motuna wana te ayi koyebisa nga nsima ya motuna nayebisa nsima ya motuna qui serait pas bazongela ye ndenge azaki ya liboso lisusu olobi il est là à la colère il est miséricordieux azobisa nga je suis miséricordieux là à la colère mais miséricordieux yebisa bango nalingi ata moko te kobunga abunga nde aye kopesa ngai na 2 pierre miso 2 pierre apesi ngai elo nani na 2 pierre na banzi 2 pierre 3 azoloba neti tolobaka nzambe aumeli nzambe nano aumeli te mais azolinga te ezaki na 2 pierre alobi 2 Pierre chapitre 3 verset yango 8 tina 9 nde alobi le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience avec vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dès que Singa liloba wana na 2 Pierre chapitre 3 na verset 9 na ndenge na utikotana azoloba ke na ebisa bango sima motuna na pona nini na ebisa bango kilela à la colère bazongela ye bakanisa te ndenge balobaka bientôt il revient aumeli te il ne tarde pas mais azoyiseka patience po alingi mutu moko te ya bunga yango nde cause na ye ya bozomona aumeli nano te mpona accomplissement ya retour na ye oyo nyonso akoyoka makambo wana soki otikaki nzambe nde ayebisa yo zongela nzambe azokosa te bientôt il revient. D'accord. Motuna wana nde makambo ekisaki nga wana. Merci wana ezaki troisième partie ezaki motuna nde batunaki yo epuis abakisi kaka ke azozonga kala mingi te atuni yo motuna eza motuna yango wana batuni donc eza lokola ballon totie wana motu ya motu arépondre mpo na nini olingaka kochange te mpo na nini olingi otika komela masanga te mpo na nini olingi kotika kotonga te mpo na nini olingi kotika kofinga te mpo na nini olingi kotika kosala mabe te en général nzoka nde yesu masiya azozonga kala mingi te olingi na yo deuxième tour olingi na yo ligwa ya mibale Baliza et pas yo. Tu es dans la 4e partie. La 4e message. La 4e message. 4e message, c'est quoi? Na message ya ma pasteur. Wana ibisi ngai. Abenenga lisusu matoni. Alobi kobanga te azongi lisusu likambo wana. Alobi kobanga te. Lo moto oyo akoboma nzoto pe akoboma molimo te abeti sete wana apesi nga message asi apesanga kala na bomoi na ngai ya bapaster abakisi lisusu na kati comme témoignage napesa message wana nasi napesa awa na Bukavu na ezaki conférence ya bapaster nyonso esalamaki na paster sasa na salle ya mama esthétique na Nguba awa na Bukavu napesaki message wana napesa na awa lisusu esika Patrick se autaka Kinshasa ezaki lisusu bafanisaki bapaster na église ya paster Chibo napesa message wana napesa na esika mosusu na Kisangani na Bunya naza na bafoto na bamessage apesanga na mobiba avant na sala accident aye kopesa lisusu kaka message wana moko lisusu ekozongi lisusu message ya bapasteur ya batumishi yango nde tokoyekola na 4e partie ya témoignage ya maman tokobesa ngo na 4e parce que maman azali penza na nzoto kolongono makasi au nom de Jésus-Christ azosala nka mpona bolingo ya nzambe tokotika maman temps au se reposer pe nanu
kutala bana na nzambe yebisa bango lelo basuka pona émission lelo et puis opesa numéro 097 060 63 na suka 46 le numéro na ngai 097 060 63 46. C'était là, non maman tout va voyer mon côté aussi nazo opesa ba maman ni surtout mbote ndenge la princesse la embe na lobaka na ba maman mingi na oui to rezo ba pota nyonso wana maman ubanga te to rezo yango et puis maman Mariam Piame mukonja ba maman Igwe ma maman donc ma maman je l'aime bien de l'amour de Christ aussi ndenge ka maman n'a témoigné notez bien mubaya mungu ko wapi ezalaki. Mais cette fois-ci, Mouta Bebisa, sanctification Mningate. Moutou Abebisa, sanctification Mningate, Mikolo Ngana Zarawana. Pardon, quand même, c'est la sanctification. Mouta Lingi Abebi, c'est la sanctification. Pardon, quand même, c'est la sanctification. Jésus revient bientôt. Moutou, Azumela Masanganaya, Linka Bados Babenate. Pardon, mais là, Yomoko. Problème c'est la sanctification, Jésus revient bientôt. Les hommes maman, mais maman n'est pas comme le bango. Le problème c'est la sanctification. En tout cas, le problème c'est la sanctification. Jésus revient bientôt. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Zambe